matondo mingi na bino ba na forme télévision bino ba yopesa biso ntango landa biso bino ba ibululo kolanda manaka oyo analyse sportive ya lelo ya sika to pesi bambote mingi penza na bango mei nesonga ndila fumu kusukia mzana pana ngola mokobi bongo ya misala etika kibongo mvuluzi walongo fumu kimbangu wangituku to pesi bino pena mbote mingi sika bozali fumu kusukia mzana pana ngola elongo na bandengo ebandeli to pesi mbote na bango lisusu le cordon général ya vuva mobimba vundi amamo ngangunza kusu kiambu to pesi bino pena mbote mingi sika so bino sans oublier bino balandaka biso libanda ya mboka wana to moni bongo ndeko kofo donc na poto na makelekele boza pena ebele à travers ndeko kofo boza kolanda biso mobimba analyse sportive to pesi bino mbote mingi ndeko kofo sika bozali mbote pe na ngambu kuna ya Bukavu bandeko na biso ya Nord Kivu to moni bongo coupe Loma gelo Loma elongo na molonga na bango lina kayembe mbote mingi na bino mbote pe na bandeko ya Changu to moni bongo na commune ya Njili bazali bongo mibale ndeko Jonathan Mabila le grand chauffeur elongo na ndeko Charline Tona Fumonte Accent elongo na Shagi Sente to pesi mbote mingi pe na bandeko pe ya Kalamu ndeko David Vuvu ndeko Moses Silu mbote na bino bandeko ya Ngalema to bosini bino te to pesi mbote mingi ingénieur Jonathan Lutete ingénieur héritier Mukenge mbote mingi pe na bino ya lelo ya sika ya lelo ya sengo to sili boso na bino wana kosombi tina makanisi elongo na bino ne mission na bino bilingaka mingi mission bomesana ko na tango nyoso analyse sportive tozalaki bongo lundi passé tosolaki sur gestion ya sport ya mboka na biso gestion ya mboka na biso eza susu malamu te gestion ya sport ya mboka na biso et c'est vrai toyebi touti aussi sa saison championnat esili et calamité pe toza ko entamer na ba saison ya sika et mbaile tosolaki na bino si ba point ezalaki bongo na kati ya états généraux et salamaka bongo na 2022 kuna na Congo central et pe ba salaki makita penza pona koluka kobongisa ko arranger lolenge nini sport et kotambola na bo alima na ndenge lengo bani na ndenge pe to mona ka ba pays mususu ya libanda sport na bongo za ko emerger kitoko et biso pe basalaki penza ensemble wana o benga kibongo états généraux et na kati nango basola ki 6 points au de tanga ki ya to numéro ki yango la fois passée awa to lobela ki sikoyo to simba ki penza 2 points to simba ki ba infrastructure to simba ki pe côté équipement na mwa moke financement kasi lo to gosola pena si 4e point au balobeli bongo formation professionnalisme et financement et sponsorisation des sports. Donc, formation, professionnalisme, financement et sponsorisation ya sport. Lelo, tous nous na côté ya formation. Formation nini yo toza nango lelo na kati ya sport na biso. Na kolika ke formation ezati ya malongo na kati ya sport na biso poko to Holanda lelo. Équipe nationale na biso nanu ya senior na minutes o toza su na ba local te ba loko bazate équipe comme toujours na ba pro ba professionnel o de to benga ba pro nini za osala ke lelo na kati équipe nationale na biso tozanga ba joueurs locaux o tozala ki nango à l'époque tango tozala ki bongo na ba coach Florent Ibenge ikwange tozala ki bongo pe na ba coach Claude Leroy azala ki na sélection toujours pendant que moi na kati ya sélection wana okomona ba loko na kati ya équipe nationale mais lelo ça fait maintenant ba temps ebele beaucoup des années na kati ya équipe nationale na biso tozomona susu ba loko te ebele penza ba lobaki yango ba témoignaki yango tozalaki pena ba témoignage ya bato pe ebele sur likambo oyo nini eza base na yango ya kozanga ba loko na kati équipe nationale na biso ezali base ya formation ya malonga na kati ya sport na biso ezate formation proprement dite oyo esalaka ke lelo
tous à la peine à pépinière na biso o to bana ko pêcher tant on tous ça na bango posa tous na bango besoin ba ko sala wana pona ko soutenir biso car en équipe nationalité même na équipe nationale ya karaté, équipe nationale ya boxe, équipe nationale ya judo okomona ke émergence penisa ya malamu to po encadrement exact, formation professionnelle exact na kati ya mboka na biso. Ni les gens osala bongo et parmi ba point ba sola ki na kati ba état généraux wana lelo outa basala ki état généraux wana ti lelo nous ba 2 ans déjà. 2 ans mokoki et rien ne marche. Rien n'a été concrétisé. Na ba point nyonso ba sola ki yango ndeko na ngai Blaise Ngemba bozo ko yoka biso na oyo bo soulever ki biso pe point yango malgré aussi pendant temps ya kotia maloba na bino te to ekomeli biso na retard ya mission ndeko Blaise Ngemba elongo na ndeko Jérémy Bukasa balobela ki biso makambo wana. Alors nini eza kosala ke lelo tozanga ba pépinière o bakoya ko soutenir ba équipe na biso lelo ba age ba joueur ba komi kokende mais tozanga ba legi o bakoya kotia espoir na kati équipe nationale. Mais formation et vous en avez aussi longtemps nous avons une école de formation. C'est vrai l'école de foot ezali te monaka ki ujana yaki avec ba motivation makasi ko luka bongo bimisa bato bisa ba joueur pe belé te ba recette aussi la bimi na ba ujana to hebi ba muzungu ba bimi na ujana ba joueur mo bela bimaki parce que formation ezala ki na tango ezala ki mo équitable. Mais na lelo oyo ujana pas de produit biso pe lo côté pona nini contenu ya kolandela lolenge mboka eza kokende lolenge fédération kobebela makambo peut-être ba école wana pe yaka na ba norme oyo etiaka na ba fédération na biso mais ba norme wana ezaka respecté te yango ozangisa biso tozala na ba formateur ya malonga oyo bakoforme sport na biso na professionnalisme. Pas bien biso sport c'est un sport amateur. C'est un sport amateur pas toza à mesure te ya reproduire ba professionnel. Pona nini sérieux exact na kati ya bato baza ko sala gestion ya makambo wana. Yango toza ko lobela gestion ya sport ya mboka na biso. Sport to landi kaka boye. Tu vas risquer l'équipe na biso nyonso tout même ya ba mboka ba club na biso ezanga même bana mboka o bana beta na équipe na biso po eza moko ba parmi biloko o pe ne so ngandi la fumo kusu ba lobela biso ba valeur na biso to perdre kango manque ya formation manque ya encadrement formation ya malonga nini o to kopesa na bana o baza koya lelo po to yebi ba jouer ba bimaki pe na mboka o ba betaki na équipe nationale ba salaki pe ba makambo ya grave la kuna professionnel o to lula pe ba yaka ko beta pe na équipe nationale. Mais pourquoi lelo tozo zanga même ba pépinière ba école de formation. Là, on a mboka lokola Sénégal, baza na école de formation. Na Niger, baza na école de formation. Na Nigeria, école de formation ezali. Na Mali, école de formation ezali baza ko former bana. Même na Côte d'Ivoire, to otanga école de formation ya Saint-Joueur na biso Emmanuel Eboué. Baza na école de formation oyo mboka mobimeza kotela misu ebiki na kati ya formation na ko ndenga za ko former bango bongo ba kobimisa ba tête o ba kozala ba soutien ya équipe nationale na bango. Mais biso na mboka na biso
depuis basola ki makambo wana il y a cela 2 ans ils ont coca rien n'a été concrétisé rien ne marche tolobelaki makambo ya baéquipement ndenge nini bato bakoforme bato ete ainsi aussi longtemps baéquipement ezalaka te entre autres bainfrastructure eza te balie oyo ezali permis pour l'encadrement de la jeunesse dans le sport, dans le sport, moins. Malgré tout le monde a banzela bato encadrer ba bisika tout le monde na côté ya université côté ya commune na Kalamu na Kauka bazo encadrer pour na kotonga ba site oyo ke sala émergence ya sport mais ba misala ngo bazo kende pe na lolenge bato oboye beli boza ko mona na bakokoso ti lelo ba biloko wana ne sili pété. Mais comment est-ce que tokotambula na mboka oyo ya boye ntango nyonso tolobaka ntango nyonso toyakaka tolobaka toza koperdre bavaleur tokoperdre baencadreur mpona nini mégestion bandeko basinge baza kolela yango ntango nyonso kotia moto oyo ayebi makambo ya sport na kati ya sport. Même la fédération a dit depuis Tilelo, c'est la élection la fédération Tilelo. Fédération Tilelo, c'est la élection Tilelo depuis Babanda, biso makamba ba élection Tilelo, nanu kutu. Élection ne salamate. Et jusqu'à quand vous allez la formation à Malonga aussi longtemps, on se pour se distraire dans la légèreté. Tant de gens qui souffrir, tant de gens qui souffrir dans le sport, il y a un peu de biso. Pour libérer Congo sport jusqu'à quand? Le dernier plateau, tout son bitina makanisi, le bata, nous avons un tout son bitina, tout analyser. Si ba point oyo et aussi mbaka ba point ndambu titre que si c'est tous les 6 points oyo to le bela ki makambo ya financement dernièrement awa c'est pas qui par exemple même il y a payé le quoi Afrique du Sud mbongo o ba misaka na ba champion na bango lelo biso to uti dernièrement a équipe nationale na biso féminine outil ko perdre match amical to perdre contre équipe féminine ya Sénégal na 1-0 mais ce que tali match on ko mona équipe nationale biso eza à l'autorité ba miso ko ba s'entraîner sous te mais ba juillet ba betise match muta sa entraînement te bozuile wapi mbala moko pour une équipe nationale a beti match est-ce que bozo c'est la paix équipe wana et puis ça bino résultat kitoko te bozo résultat malamu te tout ça ndeko na bandeko na biso pe ba karaté ya karaté dame ba uti bongo ko gagner 19 médailles na compétition africaine ah. Alors, la qualité wana nana ko encadrer la qualité wana soki ba kambi ya sport bo encadrer te biso ça toujours ka côté ya kolobela ko marteler si yango pona bozo conscience ya ko encadrer batu ya ko former batu na ba formation ezali probablement dit oyo ke laksa bango penza ke bazala ki former et pas ba formateur ya bakasi o ba pesi pe fruit ya malamu na mokili peut-être la PTLO RDCP abimisi pe bathlète ya bakasi na judo pa ba uti na formation na école ya judo l'autre souffrir na koluka ba athlète na équipe nationale ya judo na karaté to luka ba athlète to souffrir pour ani ba école ya formation ya karaté ezate ba club wana o amike na ba centenaire na ba bumbu na ba makala na ba yolo na ba rumbu ba centenaire na ba zelo
na basaki tomonaka bango nde basentraînaka okende kotala bango bakolela milona milelo toujours basenaka soutien na gouvernement toujours soutien na bakonzi on batali makambo ya sport toute kokoza dernièrement na club moko na bumbu ya boxe totanga kombo na ya maître wana te mais esika za yebi tosolaki na bango o tosolaki na bango et au moni club neza ko souffrir même na l'équipe ezate batu ba sala entraînement na ba bande o bakanga batu na ba pota batu ba sala entraînement batu ba sala entraînement ba sauter na corde o batela ka bilamba na banda ba corde ezate et ba gankute ko bate ba kan pasuka mais club ya bongo bo s'entendre na yango bo kepe bo super athlète moko na kati ya club wana a kepe petite compétition africaine te et aussi mbaté côté kuti ya sponsorisation et c'est quand matata ezali na ngwa o na kati ya sport championnat beta mana mboka na saka championnat ya football malgré attente ya Kinshasa où est organisé dernièrement championnat ya Kinshasa ya judo au équipe ya ASV club na bimisa ki ba champion mingi mais là qui non sponsorisé non soutenu tout simba ba point o essentiel oyo ko simba oyo bongisa sport lelo na mboka na biso sport ekende liboso bandeko balandi toyesaka bino makambo oyo ezali ya ntina mpona kopesa ntombo na kati ya sport na biso bolandaka biso sans complaisance na bandi na oyo bandeko ya kaoka baza koyoka mama Adrienne Kasanda boza koyoka elongo na mokonzi Ziku bozolanda nonga oyo mobino pe boza balandi munene pe ya émission o analyse sportive tango nyonso bobengaka ndeko boleki te ndenge ni ndeko mikolo tomona te na bandi mama Adrienne Kasanda tozali elongo na mokonzi Ziku tozongi deja na kati ya betando na bino sponsorisation ya malonga ezati na kati ya sport et pourtant toza na bato kutu so tolongweta na kati ya na gouvernement mutazaka garant ya sport ya sponsorisation ya sport ya mboka mais bon soki gouvernement eza ko simba de ça ne tient pas avec gouvernement mais toza pe na bato o bazali ba actionnaire bazali batambongo o boyembaka yemba po bamise bayembaka binoir omona akabeli mutu 100 000 akabeli mutu 200 000 akabeli mutu 500 000 bakotanga bakombo na bango awa te po eza nango na importance totanga bakombo na bango mais boyebi bango bato wana nini ezanga bango pe baya pe bainvestir na kati ya sport basponsorize yango sport na biso ya mboka un grand pays lokola RDC un grand pays lokola RDC ezanga ba sponsor o ba soutenir bango na mambo etali sport ah mais non ekosala te ezalaka te et aussi longtemps pays yango eza côté parmi ba meilleurs championnats ya Afrique championnat ya RDC eza côté na 4 mais ezanga ba sponsor na ba année o eleka ya kala ba année 2006 2007 banda komona inafo ezaki soutenir awuti kozwa manaka awa simbi ameka mpe ko sponsoriser yango malgré ba mbongo ya mikeme ezo simba kaka te ezo senga siko nini mboka yango moko gouvernement yango moko ezwa makambo nyonso en main ezwa makambo nyonso en charge mpona kosunga émergence ya sport ya mboka na biso notre ba sport toza ko englober nyonso
ba discipline nyonso malgré football et ça sport roi parce que yango nde mama yango nde clé ya kofungola sport nyonso ya mboka na biso kasi ekosenga na biso pe to soutenir tomoni pe que championnat ya judo ya Kinshasa batie pe cagnotte ya autant athlète a gagné yango par exemple 200 000 toke pe na boxe kuna tomoni pe gouvernement kuna pa tie pe bon championnat ya boxe pa ko gagner championnat a kozwa 200 000 toke pe kuna pe na judo te championnat ya judo muto gagner yango championnat ya karaté muto gagner yango kozwa boy toke pe na volleyball toke na handball toke na basket to organiser ba biloko bongo to komi pe organiser lokola ba pays musu eza organiser ta pays lokola nini ma Algérie ba l'équipe iso na ba norme na kitate mo ke pays lokola Madagascar ba ute ko sala awa na ba jeu francophonie ba l'équipe iso même na ba athlète o ba jouer na basket ute ko mona ngo biso nyonso ba jeu francophonie dernièrement awa alors babiloko oyo basolola ki yango 2 ans après nini oyo to concrétiser nini oyo to go simba lelo oyo to mona te côté oyo et avancer quand même na lolenge to solola ki malgré to komi nango pena na 100% te mais quand même on a réussi quand même ya ko concrétiser même par exemple 55% et vous avez une grande bonne chose et vous avez eloko ya malamu et to ko saluer yango to pesa longonia yango to marteler si ministre à sport lelo bino beaucoup ti ba défi ebele papa Didé Bidimbu son excellence beaucoup ti sport ezali médiocre lelo équipe na biso eza engagé na interclub ya Afrique ba monsieur ba robeta Ligue des champions africaine ba monsieur ba robeta confédération africaine et toko amande nini liboso ya bato na mambo etali sport ya mboka so et puis luka pe to bandela pe championnat saison ya sika ezonga biloko nyonso tu wana monsieur Didé Bidimbu papa Didé Bidimbu son excellence ministre des sports bozali na obligation ya kolandela yango à la loupe mpona bozwa succès na kati ya mandat na bino oyo bozosala dans 5 ans oyo na kati ya sport bozali censé ya kolandela yango na bapoint nyonso mpona bopesa oyo ezali bongo eloko ya malamu rendement ya malamu na kati ya sport biso to analysaka ezali analyse sportive et porte nango mpo eza grandement ouverte na moto nyonso oyo alingi akabola makanisi apesa ba suggestion na ye tozali wana mpona koyamba bino bokoya bokozala jamais desi tokosolola yango to analyse yango po tolingi nde tomona émergence tolenge ntango nyonso mokusu tiambo balobaka na biso tolibere Congo sport kasi yambo to continue nanu to souffler moke na élément oyo ya Fumukusu basalaki na 2023 tozongisa élément oyo pamba te parce que élément wana eza pe na bapoint oyo esengaki mpe bato oyo bakende kosala état généraux ya sport basimba bapoint wana bapoint oyo bango balobelaki si ingratitude mpe eza parmi babiloko oyo mpe eza kosala lelo mpe tozala na baformateur ya malonga te mpo bato bamoniki nga kutu nalekaki wana nasalaki botan bagere nga bonga na kogere bato baza koya na koencadre bango malamu te mpo ata na cadre bango malamu sor na bango ezalaka ya misère ezalaka ya malheur lolenge mona biso tolanda elema wana
juste après le mawana et tokozonga mpona kokende koshite ni émission na biso ya mokolo na lelo tolanda Martin Mbingi nanu na excellence ministre ya sport représentant pe ya chef de l'État awa na salle esika tozali mpe na bandeko banso lokola toyanoli na mbela ya mokolo ya sport ya solo mpenza tosangani na mokolo ya lelo basport nyonso mokolo yango ezalaki mokolo ya esengo ndeko na biso journaliste papa Kabala mwana Mbuya atambolaka na bandeko awuti kolobela biso mayeba lobeli biso kasi biso tokoloba mingi ete sala etondi te lelo Congo Zaire ya lobi Congo asepelaki na 68 Zaire asepeli na 74 kasi te lelo yo bana oyo babotami lelo gloire oyo ezalaka eza lisusu te na badiscipline nyonso na periode moko bana oyo baza lelo bayebi lisusu bamambre chako te bayebi lisusu bacésar sinda te bakelekele lituka champion du monde na milour na kati mamba chako champion d'Afrique na poids léger na boxe babelchika monochika ebele totanga te bekipe na biso ya basket ezwa coupe d'Afrique ebele mais histoire ezalaka facilement effacée par na biso toliaka kaka nguba ya sika mbo ya kala tobwaki mais nzoka nguba kokauka nde balonaka ole ya mai ekasi ya kokauka nde okolona mboka oyo eza na histoire te eza ya kokufa mpo boloni wapi boko imite bakulutu na bino oyo babetaki bino nde boza koparacheve œuvre na bango na continuité epuis bozokende koameliore yango nde kosala oyo bokozala lobi do oyo tozalaki lobi oyo tosalaki nde ya lelo ekopesa biso lolenge ya lelo oyo tokosala lelo nde lolenge ya lobi toza na bapapa na biso bazwaka coupe d'Afrique bake kobeta mbala ya yambo ekipe ya bayinde ekende kobeta coupe du monde depuis bazonga lelo tokoti na 48e année bientôt 50 ans Congo azwaka lisusu coupe d'Afrique te babwaka bango histoire ebunga lelo kala te toyi tokende mpo tobeta coupe du monde mais biso tokoloba eloko moko ntango tosangani boye tolingi tokende kobeta coupe du monde elikya toza nango tolobi tokozwa mpe tosala mpo tozwa coupe mais nini esali ke 48 ans tozwaka na biso yango te même coupe d'Afrique tozozwa te est ce que tozotraite cause soki totraite cause te mais fait kose reproduire mpona nini tozwi banganga tozwi bapaster tozwi baentraîneur ya makasi tozwi bajoueur ya makasi tosali nyonso me tokendeki kaka échec mpona nini eza na cause oyo ezali traité te une faute avouée à moitié pardonnée oui mais une faute réparée et totalement effacée voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo mais nyongo ya bancien léopard bancien champion d'Afrique représentant ya léopard na coupe du monde avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te mbongo na bango ya participation na coupe d'Afrique bazwa te mbongo ya opération léopard mpona nkombo na bango bazwa te eloko moko esalemi te bapesi bango eloko te est ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te ekokanga donc soki tokorepare eloko wana te
biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo po biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe mpona bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango bana nyonso bazwi lisusu ku bakoya kobotola biso lisusu biloko bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta ngo te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te bomoi na bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo me so bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka moni donc tokozala molai te kisi ya nyongo futa yango soki mabota oyo basepeli na badiscipline nyonso soki basepeli bapamboli génération ya lelo nzela efungwami tanke bokotika mitema na bango elelaka kaka nakopesa likambo moko mokolo mosusu papa ndongala abengi biso en plein match leopard azobeta alobi mokusu bolimbisi parceke bana lelo bakoki koganye te ngai na bitata eske ngami nakanga bango ngai te me eloko ekangi bango kaka yo ndenge ozoloba wana ke baganye sikoyo yo moko minerval ya bana ofuti te ndako mpe mbango sunano kaka kolela noka wana nga mpasi ya boye mbango milimo oleki kokanga bana moye batia baki balonga eza libaku malamu représentant le chef de l'État, son excellence, ministre de la sport. To réparer sport na biso. Omoni témoignage bapesi biso bomoni ke président Mobutu tanga moni basekie bakateli esali. Alobi tosala nini abengisi bameilleur joueur mpe alongoli nkombo ya Lyon apesi Léopard. Abengisi Roi Pelé meilleur joueur du monde aye awa alobi na bajoueur ya Léopard oyo akotia bi akozwa VO papa salo azali ayekatiaka bi contre Léopard contre Santos ekondo Fredi Mulongo akanga Santos akanga Pelé akoka kotia bi te jusqu'à kende kobuka abuki Fredi Mulongo nde akokai kotia bi parce que bana na biso lelo bayebi na masolo wana papa salo akoleka na nzela moto ayebi ye est-ce que bayebi histoire te nga fona imité te bokotiela bango kaka bamatch ya bachelsea soki banani donc bango baimitaka bato alors que toza na baqualité awawa po bazalaki kobetela bamotivation po fo botunaka bango bakulutu bino mpo botia bi bozalaki kosala nini bameilleur joueur bazalaki awa oyo bana bakoimite soki bana baimite babimisi baqualité wana histoire efase mboka ekufi muke boteki joueur na poto muke boteki bajoueur mais baqualité bozoteka na poto ezokende koganyese bango biso totikalaka bikola bana wana ntango bakoya cohésion eza pe te alors que biso awa bazali kobeta koganya 68 ti babeti 74 bayebani bango banso eloko tolingi toloba mingi son excellence occasion yango lokola bana na biso balingi bakende na coupe du monde bakende qualification ya coupe du monde po bakende biso toyei na remède ezali torepare banyongo wana tofuta banyongo wana leta kozanga $800,000 ekozala masolo mosusu tokobetela boye te kasi bamabota nyonso oyo ezali awa soki ministère akovanda ekoyoka baposa na bango nyonso balukela yango balolenge oyo ekoki kopermettre ke bana na biso bafungwama
mabota epambola bana wana mpo bakende babwakela bango mokako swa mpo bakende koganye. Mais soki kaka tokoloba te wana azoloba nde makambo ya bokoko eza kisi excellence bokoko ezalaka kisi te odefi eloko ya motu soki ofuti te nyongwana ekobanda kolanda yo soki ekolanda yo soki ofuti yango tata bana na yo tanke mabota oyo bakobanda kolelaka kaka kongo ekozala kongo ya libabe na bakoko. Mais soki bango basepeli mitema na bango efungwami mwana kende osala na nzela oleka motuka etuta yo te ozwa likama te meza bonzambe mwana mpa kokende na mapamboli. Mais soki mwana epa etikali balobi na ekende totala yokanga tata na yo katisa nzela me mwana na bakotuta eza kisi te eza bonzambe. Donc excellence matondo mingi tozoloba batante bakongole biso baso po tolingaka mboka na biso po tolingaka sport na biso oyo mpe bino boza korepresente bosolola na chef de l'état mpo na nini te mpe na bareunion botia likambo ya baleopard mpe basportif na mesa to traité dossier wana bakongole basepela po bamonana bakupe te bakupe banda mpe koya bazongisa biso Congo, pour les Alaki Zaï, et terroriser l'Afrique, monde épargné encore, pour la limiter, toujours les salons à l'Enguewa. Pour réparer les Kosura, Motukaï. Au foot à Nyongo, de Omikangoli, de soutenir. Matondo Mingi, Bandogo Walandi, il y a VAM TV, analyse sportive. Tu vas VAM sport parce que VAM sport, PSLIP. Moko ba émission sportive na kati ya chaîne ya VAM télévision et Bouti Rolanda élément wana bandeko na biso pena ya ngirengir ba sepline élément wana parce que na mutu moko alinga élément wana tango na senga biso bongo sala biso élément na pas pour solo teba ate ba ancien joueur ate ministre couple Kamongo na ngirengir bolandi pena élément wana na bokebi nyonso elongo na maître Rosika Yembe bolandi pena élément wana na bokebi na kati élément wana fumukusa so talisa devant ministre des sports à l'époque Serge Konde babiloko o pe osala tokende kofongola sport ya mboka na biso mais bango bake état généraux ya sport na kati ya makambo nyonso o fumukusa lobelaka bango batikala ta ko évoquer point moko te na kati ya makambo nyonso wana mais na ba point bango pe bakene ko solola o bakangaki o bayaki na yango bapresentaka yango devant chef de l'état moko pété sans concrétiser eloko moko pété za ko sala mati lelo sur tous les points na ebité papa na biso cher ministre Sika son excellence Ide Bidimbu o akozisika akosala lisusu état généraux mususu tebite soto nokende kaka ba état généraux si ba état généraux ba état généraux si ba état généraux poto so ka aboutissement eloko te na kati ya sport te tolingi sport na biso et émerger et kende liboso et émission o eza émission mulai to continuer yango pe na manaka eza koya wana to kosimba sikoyo 5e point na 6e point o etikali pona to aussi c'est un peu tranche oyo ya gestion ya kati ya sport na biso to pesi bino pena mbote mingi bozala ki ebele ya kolanda biso na mwangonga parce que TV za ngonga to moni bongo le conseiller principal ya Bougumesa komina ngenyi papa Mike to pesi bino mbote mingi elongo na ningo na bango madame na bango mamunikisa to pesi mbote mingi na Kilandi Mantanga to pesi pe mbote na Kilandi Musiku mbote pe na Kilandi Mambu Takala mbote pe na bandeko banso ba journaliste ndeko mazengo atalaki na biso elongo na assistance ya mokomolelo émission assistance pe na rédaction ya Noko Dombele Botale ekenda bato etikala bato sans oublier cordon kivuya mbote mingi pe na bino mbote pe na DG na biso ngangunza bokiti boto et tozongisi matono na équipe technique sonaki biso wana tozalaki bongo na DT Kwaku na sima ya caméra et na régie wana tomoni tata super les superlatifs eza famille eza libota
topesi bino mbote mingi kumunga 9 lumière et pona biso na bino tokutani mbala ya nsima na manaka ezali koya.